voorstellen. Ik ben Henk Visser. Kapitein uit Nederland. Ik heb de boot hier gebracht. Je m'appelle Henk Visser. Je suis le capitaine. J'ai amené le Bateau Afki ici. Ngai nali papa Charles Kabouya, donc voilà. Biso dem to sali ngani Masolo ya Bateau De Peche. Kombo nangai pas César naza mécanicien de bord. Kombo nangai papa Mata Guerrier. Nazali moko kati ya Koreki, ezali pe moko kati ya service particulier de chef spirituel SPC na niveau ya Mwanda. Na sali expertise na salle des machines. Alors, vraiment d'abord on a félicité moteur de propulsion on a Kutikuna ezali marque Volvo Penta. Moteur wana électronique. Na meki kota la disposition ba filtre eza kuna vraiment c'est magnifique. Kobanda ba décanteur qui ba filtre principal magnifique. Alors, on a vérifié année de fabrication. Il y a un moteur de propulsion pour y aller à Tamboul Sakamasou. C'est la fabrication 2017. Nous sommes en 2024 par rapport à l'année de fabrication. Et puis, la taille n'a été que vraiment moteur de propulsion est intact. Donc, ça, nango mikolo. Ekoloba nango likambo zalaka bongo na débit eloba makakoto balobi mabe koto balobi malamu tango ekopesa ma Nionso fixe et puis Nionso eza nango marche mais bato vraiment eza bien ngana zaka mwanda awa nakata mwanda et puis naza Kimbangu naza surveillant naza chef de groupe ya commune de Mamputu naza surveillant biso touti kuna tosala dépannage na Nionso na bamindele touti banana toye awa na place flat yo bamindele bakomelaki. Je suis de la Saussure. Bientôt, arrivé au mois de juin, j'aurai au moins 38 ans de service pour nos conditions maritimes, donc les bateaux, les navires. Donc, c'est mon domaine durant 38 ans de ce constat. Nasali, Masou et Komi, mais constat Makasi, Kosala Matangu. Et vous allez tout démarrer le moteur. Tout démarrer le moteur awa, tout moni. Moteur est très performant. Et c'est la dernière génération donc le moteur est fabrication 2017 et électronisé donc c'est très vraiment spécial côté moteur. Bon, en tout cas, Costa na sali parce que le même jour au bateau et Komaki vendredi na 8h. Biso bateau liboso au tokenaki po toza bapandisango toza lokola batoma to palpe aka musapi donc na ndenge tamboli même batu bazo kamwa bazo comprendre te eza nini bato eza nango a bonne de forme o nyonso bakona lobako ya kopola o eza lukuta eza information moko mabe omoni babiloko mususu eke koluka bolimisanga soki na comité niveau kolobana ba papa Lambert bakiko ba punition moko ezanga ntina mutu soki asali musala na ye soki oyebi eloko te tuna bokende kokota te na makambo bino boyebi ntina te bato yango komi nyonso tosalaki ya mabe vraiment to réparer toza bato et puis c'est en Afrique HB la libeso oyo somi bato c'est l'église qui mangisi ba maman nanga batata nangai na mabe oyo nyonso lobaki
tolongola biloko wana eza nango na ntina mote mpo nayebi ke mutu mundu andimaka eloko moninga na ye asali te mais fale tobwakela papa Lambert fleur na mosala oyo asali emonani bandeko na ngai naza na parti pris moko tobe papa Lambert apesi nga quelque chose non mais tolobaka sembo mpo ngai navandaki na bamama pendant 1 mois et demi basalaki na mwanda ndenge makambo nyonso emarchaki ngai naza témoin oculaire pa biso toza bapandisango biso tokenda kopalpe po toyeba réalité mosala oyo biso topona epa papa sembo tosalela yango wana bandeko na ngai oyo alobaki mabe likola bato akende kotubela atubela des fois ke azonga na nzela toza batémoin tomoni oyo nzambe asali bon ngai nazoloba sembo oyo ngai namonaki na miso na ngai na mosala oyo basali awa pendant le temps wana bapapa wana ti ndenge babandi kolela donc ezali miracle ya nzambe omoni likambo nyonso soki bowelani eza na kati ende ekotaka donc ende ekotaki bamonaki ondire ke likabo wana motu bazwi epa tata nzambe yango wana esalemaki ndenge wana mais bandeko na ngai tolongwa na baende wana oyo ezali likabo tata Simon Kimbangu amemeli biso po boumbwa mutu mwindu esila papa Simon Kimbangu belge kuta alongaki ete yo nde mutu pam yo mutu mwindu olia kwanga makambo nazoloba oyo naza na parti pris moko te naza même na numéro papa Lambert te nayebi membi ete mais nalobi nde sembo ya likambo ndenge ezali ezali likambo tosali ngai personnellement j'ai vécu les deux équipes ya liboso na oyo j'ai vu les gens pleurer mosusu oyo ngai funa kufa kaka parce que bato soki eye te mobulu mosusu oyo ngai na kolia te c'était vraiment ezalaki mpasi mingi po tomona réalité ya likambo en tout cas mosala bato basali balobi moto soki asali likambo ya malamu fale tokofélicité mosala basali eza mosala ya bien bato eza nango bien tokoti mpe ti na kati na se tomoni bamotere totuni mpe masuwa mosu ezalaki pembeni wana en tout cas bafélicité motere eza na kati ya masuwa wana toloba sembo lokuta yango nde ezoboma mboka lokuta mpe yango ezobebisa afrique ezobima congo mais réalité motere eza en bonne édition en bonne uniforme et puis masuwa mpe eza bien mais bon bateau oyo epeshaka nango bacrevette ekopeshe mpe bacrevette ekopeshe mpe bambiso bandakala bambiso tout eyaka ça dépend ya filet soko ti filet ya bandakala ekoso bandakala soko olobi ke epeshe bamami wata ekopeshe bamami wata soko olobi ke epeshe banini banini bambisa minene bangando banini tout ekopeshe nango eyaka ça dépend ya filet awa tozali toza na kati ya temple kimbangisa ya boma biso osaba na boma ville de boma nde yango oyo omoi temple ya biso tala temple ya biso nde eza monene temple ya biso yango oyo biso bana kokoki nzembo biso oyo afiki boma nde biso bamama afiki boma biso oyo tomoni yango toza na esengo makasi papa tomoni tokonfirme toza na esengo makasi nakoma mpasi bomanke yanga na oyo alobaki ke ata ya ndakala ekomi mpe na surprise bamama oye esengo makasi bon na baoyo bakritikaki bato na biso biso toza na likambo ya oloba te bongele meso mwene ya biso yango wana bamabwinu oye papa toloba bomona mama lembe tamba zoe mwana jitiki boma donc toza na esengo papa na oyo balobaki ke bato ya kopola ya nini bakufi soni donc makolo eza na nzela etaka yuviokila mubadi eya ekomi bolinga te ekomi merci beaucoup merci papa jij wil weten hoe de staat van de kotter is goed, is vis klaar. C'est le bateau, il n'y a pas de problème. Kijken of de bemanning hier een beetje kennis heeft van de manier van vissen zoals wij in Nederland doen. Et observer si les gens d'ici sont capables de faire la pêche avec le bateau. En dan, later, et puis après, bemanning goed après, opleiden. Après, on peut, en dan net zo lang totdat ze zelf kunnen vissen. après, on peut donner un petit cours aux gens qui vont pêcher
et puis observer s'ils sont capables de faire cette pêche-là. Vous voulez que je me présente? C'est Papa Marc Bazonga Baz. C'est une impression de joie, c'est une impression grandiose. L'église qui a attendu depuis longtemps pour que ce bateau d'Afki vienne. Et hier, le bateau est arrivé. Aujourd'hui, on a tous les services officiels pour pouvoir visiter le bateau et nous donner officiellement le bateau et nous permettre de l'exploiter. C'est une grande joie. Moi, en tant que responsable du service maritime et des transports en général au Congo central, et que j'ai le mandat de papa pour pouvoir m'occuper de ce dossier du chalutier, je ne peux qu'être content. Voilà. À tout à l'heure. Souci nanga ezali omoni nga na koti na kati na organisation. Na o travailler na mutu. Na moni ke azate, na moni pe ke battant mo boza moyen na juger na kozwaka o yanga na moni ke o yanga na travailler. C'est comme si nanda ko bozaki 3 personnes mutu mo akufi. Et ça passe. On prépare ça passe parce que ce qui n'a tali et surtout au moins que mutango malgré bolingo zalaki azo lela azo yo moko simba ki nandako tango alinga sauter na à perdre de connaissance à quoi na nuque ce qui aux raté je dis mais ce jour là ngala za un hôtel côté mususu na komona pe akufi donc ce sont des choses elles ont fait ça passe mais organisation na bino bobanda ki yango biso to koti na kati to moni mais regret ezali que il fallait tous à la biso sawa mais Dieu a fait autrement nzamba za ba plan na ye biso pe toza ba tout éviter ndenge circuler mais ce qui a décidé qu'il faut ezala boyer c'est kayebi pourquoi décider ndengana donc moi je me réfère na ba situation je me réfère na nzambe so nazo sala eloko na so na lembi na sali na pesa na bibo na osala soute parce que ezana mutu mo azali nzamba za mettre de temps de circonstances ya yebi pourquoi ba makambo comme la biso pourquoi tout c'est ya yebi papa bande ko bani ba oza Kimbangu non nga naza Kimbangu c'était mais na ba ni nanga temps na za kananda ko na bano yipsa naza na neveu aza Kimbangu ayipsa nga toujours kota na Kimbangu sala bona boy mais nga souhait na nga ezako zala na mona papa Simon na ndaku parce que nga na yoka bato belé na tala nete nga na mona papa Simon na makamu na nga esali bo nga na mona pangala tura nga jepsi nevenga mais nga na prière tous les jours na mona yende na mona ayete tu vois et puis loko yo ya profession e banda soki na 1921 c'est rare eza net étoile mo rezo luka rezo circuler likolo tout ça et yo ko ya pe na ndaku nanga donc ce n'est pas une mince histoire na ko mona ngo eloko pamba mais na mona o pe eloko mo munene. Tu comprends? Parce que ce n'est pas pour rien qu'on peut être choisi quand on n'a pas mutuana. Yé mutua banda qui a pas yé pas na oloba. C'était un hasard. Mais on a zomo hasard on a. On a fini la récréation. Donc à Silisi oyo abandaki. Po yemoka abandaki ba fingi biso. Papa yebi likambote. Papa lobaki lokote. Papa la lisi so pongi lelo to lamuki. Tongo etani ne lelo na mwanda. Babo yaki papa yeme papa Silisi likambo. Papa esenga makasi biso ba mama mwanda to yé. To yeko yamba bato na biso yangwana ezomona. Bon pona ngai na lobi wana nyos to ezala yebi mpanganza ya satana. Satana zale na posa décourager biso ba mama pe mokili mobimba na likambo ya kitoko biso ba mama to sali to zala décourager po mukolo mosusu to sepelisa papa mokonza boulete mais bato emonani na miso ya bato baza ba expert batali yango bamoni ke bato eza kitoko commentaire eza bien makamnyos to eza OK to sombe lokwa kitoko ya kopola te oye kangaka kaka ndakala balobi lokuta wana nyonso eza bimpanganza ya satana bato wana kangaka mbisi nyonso oye eza na kati ebale